Nenge mama na biso amida bali soki na kombe bazolo bawana au mona basi neso akomo banga pe babala nga pe na boye comme polémique moi na nga pe babala e pe boye tala ndenge babali moi si wana boye fo moi na nga pe babala na monta boye or dépendant na possibilité yo ko senga ka bo kilo na bino aya ko bala mwana apesa 5000 il y a un salaire par exemple à $600 mais bo 5 est 5000 siko le mwana bino okoma kuna olia nini mobali bibali nyoso bazande ngemo azala mundela za mutu mwindo yo mwasi nde o forma ka mobile na yo donc eza lokola o pate o sali no ba pate no ya ba gâteau yo moko ndo pesa ngo forme c'est longa ngana mona mwasi soki mwasi aza bien mobile azala bien OK c'est longa donc base ya no mwasi na base ezala no mwasi omoni o fa no mbale azala muluba azala mukongo azala muswahili soki yo zo respecter soki penza za mobali oyo azwa penza éducation ya ba parents na soki yo zo respecter ofinga ete otombokela ete eza pasi po ya tombokela Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas cité Pola mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, chers amis téléspectateurs. C'est bien moi les vôtres, les préférés, l'aimable Jérémy Luemba pour les intimes, le renard du désert, la force neutre, l'avocat de la jeunesse, donc unique à son genre. Madame, Monsieur, merci à vous pour la confiance. Continuez à suivre votre chaîne Congo Température. Un grand merci à celui qu'on appelle Pico Kiedi Kassongo Motema Muriel Bantou. Na Belgique, merci à Maître Siza Souka, ma puissance Yamikili. Merci à mon vieux Serge Loco qui est le mannequin d'Orléans. Merci à Maréchal Souveyessa, le jeune patron depuis Dallas. Balobi Restaurant, Yolo Ezo, c'est la référence. Merci à Papa Colin Luemba, Nakati Allemagne. Papa Colin Luemba, nous sommes de cœur avec vous. Et merci aussi à mes amis Bertoni Mako et Général Star Plus. Le seul et l'unique artiste congolais depuis Canada à valoriser la culture congolaise. Nous te soutenons, chers amis. Merci à vous tous. La Clint Alachouki Senda, merci à Glody Mandangi Machuda. Maman Elisa Litoulia 0044, le véritable code à Londres. Maman Fifi Kilolo également, Nakati à Paris. Donc, Bato Balingarabi Soubozamo Ebele. Alors, toujours dans le cadre idéologie, dans le cadre Masolo, pour la deuxième fois. Alors, je reçois pour vous notre patronne, maman Rosette la fleur d'Hambourg, Aza Diaspora, une femme d'affaires, Bobi qui a ça la marmot belé, mais tout bête à solo par rapport à la vie à Bassi, la réalité à mariage, parce que le mariage on a Congo, toujours basu fort maintenant fond en côté, bato bazo bala ndenge balingi na ba monta balingi, alors bibali musu baza stressé, Bassi pe musu ba komi ko envier, alors il est tant que femme, Aza peine expérience à vie. Tout le monde un peu partager par rapport à peu à sujet Bamida, couple na qui vient à biso caméra consort, marmoleki ba dot ba 50 000, ba 50 ngombe pesama, toujours qui nous wapi, tout comme wapi. Maman encore une fois, bonsoir. Bonsoir Jérémy. Vous allez bien? Vous allez très bien, merci. Très à l'aise. Très à l'aise, oui. En tout cas, ba na poto ba mono sur le lot. Masola libala o en tout cas ils ont chauffé batumitu. Vous allez na poto sangwe libala na boya. Madame Amida Chature, na papa Vital Kamere, na potokuna, boyamba ki ondeni, salaki ndengeni. Bon, libala, ezala toujours eloko ya bien, ke batu elakisi batu bakutani, bayokani, le boyokani ezali nde babalani. Eza sango ya bien, eza sango ya positif. Et puis eza sango ute, eza eloko nzambe quoi. Eza eloko mo positif, eza eloko mo ya bien, batu bakutani basangani. Le mariage ya maman na biso Amida na papa Kamere. Bon,
biso to yambaki yango bien. To yambaki yango bien parce que aza mwasi. Ce que moi muto a divorcé, il faut abala abala. Azui eza to ko benga ko bala ezala ngolu te ndenge to lo ba pa biso. Eza grâce. Ozui mutu moko boye andimi charge na yo andimi yo a se présenter na famille na yo donc alongolo na famille na yo apesi dot. Donc eza loko ya ngolu. Mais loko zo bangisa biso lolo ba jeune congolais, ba jeune quinois en général. Balobi bino basi a pembe bokomi cher. Moi ça pembe no pona rezoyer. Ata boza na loko na famille mais papa o mataka taxe. Faut prise à likolo. Biloko ndengwa na pe monter za ba anti valeur. Bon, mon sujet a d'autres à la sujet moko tabou, tout le bas un peu tabou, hein, bat balinga lo belango penzate. Parce que normalement d'autres a elo moko oye ko valoriser moi sinon na famille, oye ko longole na famille na bango po o memaye pa na yo. Valeur yo pesi ende eloko yo ko pesa, ndé ko pesa e valeur. Par rapport à considération pesa moi sina yo. On a considération pesa moi sina yo. Voilà. Donc mais est-ce que attention Moutouna moutou famille na famille c'est vrai mais créer ce désordre parce que na Congo prix moko fixé il y a d'autres arrêtés. Moussou roba la moi c'est na $5,000, moussou 2000, moussou 1200, moussou 900, moussou 800 selon peut-être ba écolo to ba sentiment kaka ni mamuzo kinele alors que fait tout ça la néfice qui na loi moko ya code de la famille par exemple ils ont fixé montant moko pour na congolais tout. À tous les élèves, aux étudiants tant aux colobi qui l'hôpital na robala ba senga na ba famille à Congo $800. Monter qui repère ça va tout moi kimia par rapport à misala na mboka ezate conditions Afrique tout ça voilà. En tout cas wana eza au lobby elo moko ya mutu ya makasi ke ba fixa ka ba prix wana pour le to bando ki na ba classe na ba école primaire na in école secondaire to bando ba uniforme pour biso to za la ndenge moko alors les kamba d'autres il faut ezala pe bongo pour ezala pe uniforme ezala uniforme donc ba tie prix moko boye ba lobby parce que c'est le coca symbole mutu asombi eza ko somba mutu te qu'il faut pesa soki ba millions so ba nini ba l'état est fixé les batou montant moko boye parce que soki opesi yango elakisi po e comme na Congo so même na ba diaspora hein ba congolais baza kuna soki balisa omona mwana nga babala ki na 5000 mwana nga babala ki na 10000 or le babali mwana na 10000 wana mobali wana siko aze sunelo te e koma kuna baza na mbongo te place crise ezali bitumbe yaka ko swane yaka na ba divorce pe na ba divorce donc il faut ba luka batia montant moko boye eko sunga ba jeune mingi baza moye bazwa mbongo bala basi na bango ezate parce que ba famille ya basi bazo senga ka ba montant minene faut l'état est fixé les biso moi montant mo boye vraiment vous a l'idée bien donc ba parents pe bati ko ba sa bana na bona ba concurrence parce que voisin bala ki na autant boye il parti autant boye. Oui, c'est ça. Le problème est que nous pensa ya biso ezala yango wana. Ndenge mama na biso Amida Bali ceux qui na combien bazolo bawana au moins na basi neso comme le banga pe babala nga pe na boy et comme polémique moi na nga pe babala e pe boy tala ndenge babali moi si wana boy faut moi na nga pe babala na monta boy or dépendant na possibilité yo ko senga ka bo kilo na bino aya ko bala mwana a pesa 5000 il y a un salaire par exemple à $600 mais bo 5 est 5000 siko le mwana bino okoma kuna olia nini. Et puis ngana monaka soki mutu asali yango na volonté na yete et comme bo fixé et puis bo kangamika wana bumiki ko kitate et tinda pe et si ça peut bolingwe pas mobali donc mingi na ba stress ebelé parce que bo tekela mwana. Alors avant tout je tiens à remercier la grande équipe technique qui nous tient compagnie. Là je vois Shadrach Disquared, le caméraman le plus suspect, donc l'homme qui a la taille qui trouble les femmes. Merci derrière la caméra. Merci également à notre monteur principal, Christian Touremou Kendi. Balobi mobile a pembe à côté sarangungina côté. Donc merci pour l'assistance. Je pense que c'est le bon apporteur c'est bien. Alors maman par rapport à sujet à histoire toujours il y a d'autres il y a maman Amida Chature. On dirait non moi si. Alors toi bah pesibiso montant estimation $150,000 versé comme étant montant d'autres et tout ça et n'habité ils ont exagéré. Est-ce que les balles bon ceux qui kabouani monter que ça perd côté dans le passé bah qui na 100,000 pas de dire que non ni tout ça et puis comme ça 50,000 tout ça banque comme lobby sous 200,000 300,000 donc on le connaît c'est moi scénario c'est ça et bon pour nazana ba précision te ceux qui pensent ba bali na 150 na le banque ndenge le beza exagéré donc ba pesi mbongo ebele
Ils ont vraiment exagéré. Bala mutuna 150 000. Ok, ko bala moi sinon attend à $100 et puis au petit famille après. Au petit famille cadeau ya ndako ya valeur ya 800 000. To ya 500 000 les alaka. Donc ça l'est autrement. Oui, ngamba nanga sala bongo ya. Ngamba bala nga bongo mingi te. Bala nga elote mais après ko pesa ba cadeau na ye na famille parce que ba monta wana et tika na mutu tika ka pe moi si na mutu. O komi sentir vraiment lokola oza mwana musala ya mutu wana po okanisa bambongo wana bapesa ki tout ça okomi lokola bo epa na ngana olobango lokola mo esclave mukia bolimbisanga peut-être na ke trop loin donc eza lokola ba dette morale otika voilà otika lona ba dette moko morale boye ngai nakoki ko lingate ke baba par exemple moi nanga na ba monta wana na ndima te basaka symbole geste ki simbela muki même $100 symbole muki après sikoyo bo to organiser ba biloko ba cadeau ezalaka muto aboti ba pesa cadeau ya bandako batu misusu moi si aboti ba pesa famille moi si mona muto misusu apesi famille moi si lupango ezalaka mais ke e benga ma pesa na kombo ya dote parce que to bosa na eloko moko dote ba komaka e komamaka lepe pa biso na Afrique mona obozong sa dote libale kufi moni ke za bambongo ebele et puis moralement ezo alors étant que biso pe ba chrétien donc n'habité aux analyses nini par rapport à Mamoroba lango est-ce que c'est aussi permis à d'une manière logique kakabo ils avaient permis na moi si kobala 2 fois 3 fois 4 fois autant de fois qu'il y a lingi est-ce qu'ils ont le mot pour encourager peut-être. Bon, na Bible, Jésus, batunaki Jésus pour moi si moko boye abala ki soki ba frère hein, batu ali moko, papa moko maman moko seti. Batunaki est-ce que moi si wana na poto na lola osala moi si anani. Jésus a répondu je crois Jésus hein, a répondu à lobi na lola moi si na mutu azalate, mobala mutu azalate. Donc nzamba talaka cœur eza masculinité féminité donc babiloka ba mariage wana eza biso moko pona ko satisfaire ko lakisa bolingo na biso entre biso to bato balingani so mtu azui chance na ya kubala na 2 fois ezo simba 2 fois 3 fois en tout cas to lobaka félicitations donc eza neti moi chance kaka eza voilà na ko benga ngo chance parce que bato belé bazalaka soki mingi bato eza na de voler bato mususu abali lera par exemple akabona na mobali aza akomi dégoûté alingine susu mobali tazomona ko mbali no baza ba aventurier bambe baza ndenge moko baza mabe no ko balanga suste na ebi ebele baza bongo balinga kutu obete solo libala tabi na bande ko linga kutu mingi abalanga te bongo oyo na koki baza ba aventurier omona tika ene bongo ba misusu omona abalaki mobali après les bakabwani azozo esu mobale obala ete donc mibale nyonso bakomo loba moi si a divorça ponga na ebi koko na biso bandolo bala moi si o akufela mobali mais moi si o a divorça te to moi si to mobali hein bango nyonso mibale to mobali o akufela moi si ke mobali o a divorça parce que ndenge baloba hein koko na biso bandolo biso parce que so muto a divorça c'est que aza muto oyo a supporta ba choc ba coup c'est que aucun divorce pe na yo lobi donc azam tout moko akoma mutu akoma supporter ba kuwana donc azan expérience c'est ba choc basi wana to mibali wana batu ebele balobaka baza penza basi obalati mais à part ko supporter ba choc azape mutu oyo donc azana comportement même super bizarre faut taper aspect wana pour mutu a préféré na ya divorcer na ye c'est que a supporter na pe libala ngote. Oui, mais ngana zokene na anglais mususu anglais wana te ngana zokene na anglais que moi si to mobali o a divorcé et que a se rétabli pour abala lisusu mingi ezala basi oyo to mibali oyo bazana kere oyo azo supporter ba choc alors basi bato ba supporter ba choc donc eza baza danger na sens que a occupé ko supporter pa na yo yo kanisa ki alingi yo mingi mais lobby yo akotika pe pa yebi déjà asala kana yango elle s'en fout elle s'en fout akeko bala ne mutu musu donc ce qui otie na ndako kozala sirte ke aza moi sino to mobile no ya libela te parce que atika ki moninga akokipe ko tika yo abali pe mususu donc batu andenge wana baza batu moko hein c'est lo batu ne balobaka eza batu moko il faut ko se méfier na bango mais ngana monaka mingi mutu osala eloko wana zoko ka kubala na 2 fois 3 fois
ezana chance na ye parce que mobali andima aya ko se présenter na famille no mobali baza ebele bafanda na basi babala bango te ba 20 ans ba 30 ans mais ozu mutu moko boye ayebi pe ko divorce mais ça peut na bana na yo andimi aya ko bala yo na ba monto boyo lo bawana et puis atio na ndako seke d'une part ozana chance na yo kambo étoile donc kambo étoile voilà yangolu donc c'est bien expliqué maman. C'est très bien expliqué, surtout Bagili Kamomobali Oyo, plutôt moi c'est Mobali Oyo, à Koufela, conjointe naïe, de préférence au Balaïe. Donc est-ce que l'eau quand on peut, ils appellent à moi place, mon toit à Koufela, tu peux ces chances au Balaïe parce qu'il y a un choc et tout ça. Oya Koufela, yé muto a 5 divorces c'était, mais Nzambe a kaboli bango naturellement muto a moninga a Koufi. Donc yé a kine ko bala moi si mususu, mais muto po ye muto asengi angote comme lié mais muto a divorcé ngana ju décision ngana bina kabona mobali o eza volonté yango wana to bando lobela awati yango wana eza mabe mais muto a kufela donc balobaka c'est mieux muto a kufela que muto yo a divorcé ouais ça c'est la parole de la sagesse. Je pense que ba jeune peut battre la biso baza peut bénéficier toujours na ba matia na ba détete aux le ba donc bana à Londres bana Luxembourg na Japon pe na moni le rôle Julia Kwete maman solution na PC moté na moni pe rapidement na Australie fête à bébé Limbiti maman sociale ainsi que Joël de Wissa donc bon bakanga pe na Kotokuna to pe sipe mbote na Igor Mitou motema Denise et Fabiano na kata Belgique c'est un épisode de Deborah Mopulu motema Gilles DG du Moneken c'est vrai que ça fait beaucoup de temps vous sur la mais je pense quand même à vous. Clin d'œil spécial à vous donc merci beaucoup. Alors maman toko yeba point de vue nous par rapport au monde à Bassi Mosuso au monde à Bali mobali à mon Congo après mon Congo té abi oza soit mon moi cité a comme na Muluba après Muluba té a comme na Muswahili ainsi de suite Bassi ba changer be ko la mibali bongo to ba pensaka que ekolo boinde bazala bien na Bassi a bongo ko bisa bonde bon na ke bisa Bassi wana ke mibali bazala kaka ndenge moko. Je peux le dire comme ça. Bazandenge moko na sens ni na ndenge yoko kumbela e. Mobali azalo kwa mwana te. Yondo kiko modelo o banda ko memaye nde okende. Mobali soko eza te ke fa azala muluba azala muswahili azala mukongo azala na ebite kolonini azala muswahili mobali bibali nyoso bazandenge moko azala mundela za mutu mwindo. Yo mwasi nde o forma ka mobali na yo. Donc ils ont là au pâté au sali no ba pâté no ya ba gâteau yo moko ndo pesa ngo forme c'est longa ngana mona moi si ceux qui moi si aza bien mobile azala bien OK c'est longa donc base ya non moi si non base azala non moi si omoni au fin non bale azala muluba azala mukongo azala muswahili ceux qui yo zo respecter ceux qui pensa za mobile yo azwa pensa éducation ya ba parents na ceux qui yo zo respecter au finga été au tombokela été eza passe pour ya tombokela ça c'est très bien dit yo ko saka été eza passe pour akosa bo mingi balobaka pona sina beta na loba eloko na émission moko na sala basi ebele babenga nga bobi mibali oyo biso ba Congolais atozo respecter kutu soko o respecter nde siko la kisio oyaye mengai na monaka soki yozo ndenge yo kokumba mobali non ndenge aza rosalela ezali kambo ya école te donc confusion faut ici là o non fona balaka mutete la zalaka bien mutswahili console za berere eza ba erreur moko makasi parce que ko tambola aussi sa école nyonso ya mboka na biso ya Congo ozo ape mobali ya bien te parce que soki yo comportement na eza bien te ato uzui muluba okuta pa baluba olobi yo baluba balinga basi ebele na tikina nga muluba kepa mu Congo okuti kuna pa mu Congo mobali yango alobaka te mobali afandi kanye pona ka basi musu baloba mobali mobimba aza décision moko te afandi kaka OK pa baswahili kuna okuta ba makangu bango bazande na ba makangu 50 o tikiye de place oso okendo bando okuta ezalaka yo moko o meka o façonner mobali na yo na ndenge na yo mama na okapi moi si musozo baki no mbali na nga kutu abeta kaninga kutu ngati est-ce que ko beta pe na bolingo jouer à parole babeta ko bambata ba makofi mo bo vimbi mo lisu en tout cas ezana basi balinga bongo babeta bango menga penza na ebite ne kolinga babeta ngai ezana basi balinga babeta bango bon heureusement biso to fana na bapoto kuna poto ko beta moi si to siko beti okoti na prison bon balinga babeta mawana il faut batika la cap peut-être na Congo na linga na koki olinga teke mobali ya betanga po eloko ekuta nsibino eza bolingo place bolingo ezali balobaka l'amour couvre tout moto azolinga abeta ko lisusu ndenge ni wana eza bolingo te. Alors tant c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur mais bah si elle a trop de problèmes
d'abord moi si de comment passer je donne un chéri boy pour ça na mobali ka yo moko moi plus que dépend na mibali mi ça tout ça système en et ça par rapport à la génération Android tout ça to connexion internet et tout bon et ça rapport na qui matérialisme bon biso to bando ko la biloko na ezalate oza moi copain na moko ekoki mais bana mikolo eza kolinga kozala na nyonso au lieu kozela étape par étape parce que o muto olingi aza par exemple étudier lobby yemda koza ministre lobby mais biso ko bana mikolo yo balinga ka bona basi mususu eza balinga a sauter ba étape ko sauter ba étape na ndetinda ka lelo a divorcer abali oyo lobi a divorcer na abali azoluka mutuka oyo aza na mbongo donc batu bakoma mona basi ebele mibali pe pa mibali mususu pe babala bango pa basi basi to mibali ebele bakoma ba matérialiste ke baluka ka basi te to mibali te me baluka mbongo aluka ta na intérêt na soki amoni mbongo eza wate aluki oyo aza na mbongo obi amoni oyo alingaka nde aza na mbongo te afandisi yo wana mais aza na papa moko boye mushina na ye place akendozo mbongo moi c'est libala zo banambala na yeki to soko bengani nga je m'en fous balinga nga pe mingi na nzela donc aza na espoir ki mbala libanda wana bazana ba possibilité ba retenir ye bien c'est grave ça aussi c'est ça nyoso wana ezali ko linga mbongo eza ko linga mbongo bolingo eza lisusu te batu bakomo linga mbongo kolika na batu bango kolika batu bango moko voilà en tout cas merci mingi pour la riche participation à l'émission Nabiso. Je pense que ba femme mariée va s'y retrouver, ba jeune dame pe ba demoiselle va s'y retrouver parce que tu touches presque couche nyonso na matière Nabiso. Mais pour mettre fin, to clôturer, okoyo ko loba nini pour l'émission lelo na bandeko basi ba yoki biso na bandeko batali biso na auto stolobi moi synthèse to moi symbiose ko zani. Bon, et là on a que le bana bande qu'on a ezala basi to mibali pour si j'ai n'habitude ezala qui pour na libala d'un divorce mariage voilà ba dot consort donc ceux qui olingi mutu nayo bosolola na ye yo moi ce que so na famille na yo lobi mobile nanga par exemple azana mbongo ebelete ezaka likamba dialogue azana mbongo ebelete ya ozoba mbongo wana te ba dot ebele donc l'état aluka atela biso likambo ndenge balobaka l'état atela biso likambo yo ba fixer moi dot pona bato babalaka po ba jeune belé azana moi musala na ye ba futa ke moi 100 moi 200 mais moi si bazo tielo déjà boto déjà facture ya 5000 au bala ende nini ngo moni ba jeune na biso bazo bala te donc l'état est la biso likambo wana ya ko tia ba ko fixer prix à dot et puis ba sito mibali ko linga to tika makamba ko linga ka bato pona intérêt parce que au tambola lelo au bimina oyo mbongo esili ozui deuxième to mbongo esili ozui bien bato msupe basala ko mona azolanda école mibali pe belé mama na katote ba roma bato ba loge ba omi ko sacrifier ba c'est autant na ba vidéo wa mususu bimina mobali boy nzora ne mobali ngwa ne moto ba makambu omi mystique na ba chambre consort donc par rapport à tout ce que tu as dit là il faut total la rendre au motif mezotinda que matériel to visibilité mobile voilà okutana na mutu senga tuna nzambe te parce que ceux qui ozo prier ozo sambela te mutu bato mabe ba okanga yo kaka mais lero okutana na mutu il faut yeba ebana mikolo nde bakoma akutana na mutu lelo nyoso lelo mais okutana na mutu zwa temps ya ko prier nzambe ala kiso ce qui ezaye nde mutu oyo ozala naye mais okota libalo kuti mbala nazo kanda zaka na nguma na ndaku bakomo sacrifier okufi pamba donc ezelo moko esengaka vraiment prière ko senga nzambe ala kisayo oyo azali yayo voilà. Merci beaucoup maman, grand merci na bandeko tout batali biso. Donc na habité aux aochité, moi mbote, topé moi coucou na batu na yo quoi. OK, na pesi mbote na basi nyonso, oyo ya mabala o babala na bo babalite. Na pesi bango mbote po si je na biso zaki pona libala ba babalite nzambe asunga bango bazwa mibali ba babalite ba batela ka ba mibali na bango parce que libala ezali eloko euta epa nzambe to batela mabala na biso et puis ba bazana ba problème ba luka kuluka solution na kati ndako na dialogue na bango na mibali na bango na pesi pe mbote na batu nyonso balanda biso na Congo température donc bo s'abonner vraiment massivement chaîne na biso ezali juste wana pona ko divertir na ko informer. Donc, tu peux se place bozali, nzambe batela moko na bino. Je pense que vous comprenez que tout ce qu'on envié, ça ne sert à rien. Jeune, Salah Moussala, Luka Gan Penayo, qu'on envié musicien, qu'on envié patron un quartier, parce que Obi Nenga Zorate.
moi si peu convaincu mobala muninga te obininga fonctionnera te. Donc c'est vice versa. Tous en a confiance d'abord à Bissomoko, je pense que c'est ça même la base ya Maramutu. Donc c'est faire d'abord confiance na Yomoko, ils appellent secret munene. Un grand merci à Christian Touremou Kendi, notre monteur principal. Nous toujours que nous avons la Pembe, à Pessara. Nous avons la Pembe à côté de donc il y a Pessara Lumière. Merci beaucoup Kenzo. Merci également à Shadrach Discored, donc le caméraman le plus expérimenté. Merci pour tout. Merci également à Pico Kiedika Songomote Mamuriel Bantou, na Belgique. Merci à Maître Siza Soukama. Merci à la Clinta Lachouki Senda. Merci à vous tous. Restons ensemble sur Congo Température. C'était bien moi les vôtres, les préférés, l'aimable Jérémy Luemba, le renard du désert, la force naître, l'avocat de la jeunesse à suivre. Mon natie, botalelanga. Congo Température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika.